Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambami lelo lundi 29 mars 2021 na palais princier Amiri na Qatar wapi azwami pona signature ya ba accord pe partenariat sur le développement ya ba secteur ndenge na ndenge entre deux pays. Yango nazali ko séjourner kuna uto mokolo ya lobi bokolanda ba détail nyonso na édition ya lelo. 17 personnes civiles oyo bazalaki pris en otage na ba ADF na Kainama na Beni bazalaki libéré mokolo ya lelo. Entre-temps, ba rebelle Mai babomi 3 personnes na Butembo. Équilibre ya genre topé basi bazali mingi te na gouvernement pe ba jeune bazali mingi te yango ne zali ko retarder liste oyo président de la République aboye ko signer kasi ba congolais ba komi impatient pour na gouvernement ebima bazali ko senga que mokonzi ya mboka pe makonzi mosusu basala shosho makambo eleka kitoko na mokolo lelo balobi na micro ya KNB. Vous avez bien kolanda chaîne na bino ya liboso oyo endima kosala nyonso mpona bino kopesa ba information na lingala po te boyeba makambo ezali koleka na mokili surtout na Kinshasa esika bozali kofanda ngai nazali na esengo ya koretrouve bino mokolo ya lelo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambami mokolo ya lelo na Qatar na palais princier Amiri esika nini signature ya ba partenariat ndenge na ndenge esalami ba détail bolanda na reportage au signé Nomi Pila. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azwami na Qatar, route dimanche 28 mars, sur invitation à émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Haddad Al Thani. Invitation à Ngour, Ezako s'inscrire na cadre ya signature ya partenariat historique na Émirat, ndenge communiqué moko ezalaki publié na site officiel ya État Qatar. Mokolo ya lundi 29 mars ya lelo, président de la République congolaise azali reçu na palais princier Amiri Dimar. Président de la République azalaki na droit ya ba cérémonie d'honneur militaire traditionnelle. Sima ya exécution ya hymne national ya les deux pays. Entretien tête à tête et salami pe séance moko de travail entre les deux personnalités au bazalaki entouré na ba expert na bango. La mozindo ya masolo na bango penza signature ya accord inauguration ya nouvelle ère ya coopération. Moment fort mosusu ezalaki bongo signature ya accord général ya coopération économique commerciale et technique entre RDC na Qatar pour garantir sécurité et protection et investissement massif na deux pays. D'accord, nyonso ezalaki signé na ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pe ministre ya transport au ya République démocratique du Congo au ba compagnie qui bongo chef de l'État. Ya koyi bezali que entre les deux États partenariat existe kaka entre ba ministère ya ba affaires étrangères. Donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali premier président congolais ayambama na émir ya Qatar pour un partenariat ekozala bénéfique pour les deux pays. Boye bako bakor ebele ezali signé mingi lisusu na ba compagnie aérienne mingi na secteur ya aéronautique pe na secteur maritime bakor ebele ezali signé entre les deux pays pour la nyonso ya développement pe investissement ya Qatar en RDC et mima développement et puis coopération entre les deux pays. Toza kondima que déplacement des chefs de l'État et comme makamba kitoko mingi entre les deux pays. Kinshasa et l'équipe partout. 17 civils bazaki pris en otage na ba ADF na Kainama na Beni bazalaki bongo libéré ba détail bolana na reportage oyo signé Nomi Pila. 17 civils au bazalaki pris en otage na ba rebelle ADF lors ya ba dernière attaque na Kainama, chef-lieu ya groupement Kanambe Kainyama, bazalaki relâché dimanche 28 mars 2021 na Pokwa. C'est une information au balivraki na ba confrère na biso ya 7sur7.cd. 17 civils bazalaki relâchés sur 36 au bazalaki pris en otage na Mozirunduru
na butu ya vendredi pe samedi dernier kasi batu misusu bazali nano na maboko ya banguna pe lisusu corps moko sans vie ezalaki retrouvé ou azalaki pe compté parmi ba otages donc babomaki ye. Lors ya même attaque bandako ebele ezalaki incendié pe population bazali kolala libanda na ba risque ebele na yango basengi na bakonzi pe bato mitema malamu bakanisa bae o bazali kolala libanda bandako na bango nyonso ezalaka ya kotumbama na attaque ya ba ADF week-end eleki ya koyeba ezali que plus de 30 civils bazalaki enlevés pe plus de 20 maisons incendiées na village ya regroupement Kanan de Kanyama. Likambo ya sécurité na est esengeli elamusa bakonzi ya mboka po balukela yango solution pour chaque jour bato bazali kokufa ba incendie ezali kosalema ba viol pe ba otage bazali kokangama. Likambo soki solution ezwami ekozala kitoko mingi mpona mboka na biso. Kinshasa eleki partout. Ba rebelle ya mai babomi 3 personnes na Butembo le kana kineni bolanda ba détail na reportage ya Nathan Siata. 3 personnes bakufi na attaque moko ezali attribué na ba milicien mai na poste ya contrôle ya Kangoche ezali situé na sortie nord ya ville commerciale ya Butembo na Nord Kivu. Likambo oyo esalemaki butu ya dimanche 28 mars pona kotanela tongo ya lelo 29 mars 2021. Ba victime oyo notamment policier moko, militaire moko na moko ya ba assaillant. Maire adjoint ya Butembo, Kambale Chico Patrick, oyo asalaki descente sur le lieu, il y a incident oyo na comité de sécurité bazali ko expliquer que ba échange ya ba tir entre ba service de sécurité pe ba miliciens et bandaki autour ya ba 1h du matin. Et c'est na yango ba accrochage et kosalema entre deux éléments respectifs moko ya la police nationale congolaise pe mususu ya ba forces armées ya République démocratique du Congo FARDC ba yaki kokoya sur le champ. Troisième moto ezali bongo milicien mai oyo azalaki neutralisé na ba service ya sécurité. Tozali na 3 corps na niveau ya morgue. Ezalaki attaque moko ciblée. Pe comme koyebake pona ko garantir sécurité ya ba camionneur ba kondi ba décidaki ke après 20h ezali interdit que ba véhicule etambola na banzela ya Butembo na Beni na bongo nde ba véhicule nyonso esengeli ezala na point de contrôle. Alors ba assaillant oyo ba profitaki na nzela ba véhicule oyo ezalaki entassé kuna nde ba yaki ba landaki ba mouvement nyonso nde na bongo ba yiko attaquer ba élément oyo bazalaki wana pona ko garder mituka wana ndenge Chico Patrick maire adjoint ya Butembo azalaki ko expliquer na presse. Na avril 2019 attaque mususu ya ba milicien mai ezalaki pe ciblé na même poste de contrôle. Lors ya ba accrochage yango ba forces armées ya République démocratique du Congo ba neutralisaki assaillant moko pe ba récupéraki ba munitions pe ba effet militaire ebele. Na yango bazali toujours kosenga na ba chauffeur pe population oyo ba circulaka na route Butembo Beni na butu après 20h bazalaka très prudent pour être makambo ya boye ekomate. Kinshasa eleki partout. Ekobimate gouvernement et Union nationale, la population a commis vraiment impatiente. Bazali ko senga na mokonzi mboka bimisa gouvernement kasi ba biso équilibre ezali ko poser problème, c'est-à-dire basi bazali mingité na ba jeune ya mwana chef de l'état azongisa ki liste yango. Réaction ya ba population bazali bongo na micro ya Hervé Zaka. Te monde journaliste na web so monde eza ko développer. Misala ezateka mibali nde fale basala. Ba ministre ezateka ke non, ba ministre bazalaka mibali. Même basi mboka eza ko développer bazana droit ko zala ba ministre, bazana droit ko zala ba mandataire. Donc pour mboka évoluer ke liboso esengeli pe ba maman bazana ba place na bango. Donc na yango mokonza mboka décision eza mabete. Marde population azotala kaya zana ngo faso kawe zana mboka me décision wana eza mabete ba mona moyen ya kobongisa po ezala malamu basi pe bazana na kati ya gouvernement basi pe babima ba mandataire po mboka etambola malamu. Tomoni ba papa na biso mingi basali mingi basali mingi bapesi biso pe résultat ya bien te to pesa pe chance na kati ya basi mbala musu basi bakoki basala pe makambo malamu po Congo ekene liboso. En tout cas décision on a décision moko ya félicité parité il fait dans le gouvernement oyo
mibali pe bakambi biso tomoni na biso résultat malonga te bazwa pe bamama bandeko na biso basi ba jeune sœur na biso o babima ba licencié na ba inikini wana na ba IPC partout batia bango na place wana parité wana ife salema toyi na gouvernement mbala o ya sama lukonde ba ministre belé bazala ya basi puisque ya mibali po mwasi aza un peu moins soumise mwasi akoyoka mwasi akobanga mwasi okolobeli likambo akoyoka mais mibali te mibali baza trop corrompu ba indiscipliné donc basala misala malonga te batia na basi nano la majorité ba ministre ya mbala faut bazala na basi po nanga gouvernement o eza posa ya bato basali nanu te po na baye bapesa biso mayele o bayokoli na école biso pe population to jouir pe na ba ona sagesse na bango wana ba koko wana basali mingi to lembi bango déjà basali ke loko moko te ba kombo na ndezo zonga ka wana mokonda muka tali kalobi ke ba kombo yo e ko sala loko moko te yango mieux faut ba bandela yango ba dembela te na ngambo basi po eza basi kaka te mais ezali nouveauté batu ya sika o nanu basala te ba ya pe ba pesa biso mayele na bango to sala mais bilongi wana kala wana changement ko sala te donc mokonda muka za na raison coup de chapeau au chef de l'État Fachi merci beaucoup nous rejeter yango pe soki batindi suka mususu monika bilongi na zongi lisusu bois ata 5 fois bois ka yango jusqu'à ce que liste et correspondre na idéologie na yo nde bimisa yango biso pe population to yamba bango na sengo to kopesa bango pe nguya basala musala ne bakoko wana lisusu te tolingi bango te na moni yango mabe parce que moi c'est pas nécessaire na kati ya foyer donc basi fa bazala parce que mobile a ko dérouter mais moi ça ko zongisa biso na place to sepeli pe azongisa basi bazwa pe basi na musala basala na sepeli ne na moni mabende baboyi basi fa bazala parce que basi ne ba ko zongisa biso na nzela parce que ba mibali bazo sala loko mote papa nde to sabo ozo mona tangu to zalaki moi liboso awo ezalaki plein na batu na ba client na ba caro na ba maison tozo vivre bien mais jusqu'à présent gouvernement ne bimité ça veut dire tozo kemana nzala possibilité ko lia ezate na ndako tozo na 5000 ko lia te et comme ko lia il fallait 20000 18000 to ko zwango wa papa na ngai biso ba peuple lelo to lelande yango wana biso peuple congolais ndenge tozweni pena sangongo ezana mwa mawami parce que chef na biso président de la République il faut atala rapena nous ndenge condition de vie au peuple bazo souffrir makati za condition de vie nini l'état gouvernement ezo bimate et comme lelo lobby do moko zo bimise penda do bien te faut raison na rappel avoir atala pe makamusu na ba premier ministre ngo Sama Lukonde ana we pas appeler mutu amayele te so azokoka makambo te atikiti président ça le baki bien avoir na ba discours na ebele abiki te pour pena gouvernement basi bazala ebele baza pe na kati mais sikoyo atie basité faut que tout ça sikoyo na ndenge moko botozo ngase mikolo pe zokene kala militaire 2023 peuple congolais makambo to ayebisaki biso tozo mona penda ba réalisation na penda normal mikolo zokene. Asbel Ndala Mumba ya société Songe basalaki conférence de presse pour na sa conscience ya basonge nyonso et les kanagine bona na détail na reportage oyo signé Beni Mambi Alpha Molenda. Association sans but lucratif Ndala Mumba ya basonge et organisé qui bongo conférence mokolo ya samedi 27 mars qui na cadre kaka ya mois de la femme pour na ko permettre na ba membre ya ASBEL oyo basala na connaissance sur ba origine na bango ya busonge pe ya kabinda. Après programme oyo pesamaki na modératrice conférence ebandaki conférence oyo etalisaki na basonge en général pe na Ndala Mumba en particulier importance na bango na kati ya société pe origine na bango ndenge bakoko na bango ba se comportaki pona ko tombola unité ya basonge. Na sima ya conférence au présidente ya ASBEL Ndala Mumba Mama Musengeji Musau Apolline azwaki maloba pona ko rappeler na Ndala Mumba vrai sens ya kombo o Ndala Mumba elakisi mwasi ya lokumu princesse donc basi ya Ndala Mumba basengeli ko telema pona ko défendre ba droit na bango na kati ya société pe abakisaki ke epai na bango basonge différence ezalaka te entre mwasi na mobali donc mwasi akoki kosala nyonso oyo mobali asalaka
Koliana Komelande et caractérisaki clôture ya journée ezalaki dédiée na basongi en général pe na ba femme dans la Mumba en particulier. Après participation nanga na manaka ya lelo, en tout cas na sepeli mingi naza vraiment na esengo moko incalculable parce que nayebaki kutu origine nanga te mais nayebi yango sikoyo. Importance ya journée lelo ezali kolongola mwasi ya musonge mobangi kobanga oyo ezalaka kati na bango tolongola yango. Mwasi ya musonge azali mwasi oyo aza combattant na makambo nyonso oyo ezokomela biso basi na journée de la femme oyo yango tosalisaki milulu oyo mpona ya mois de la femme ke mwasi ya musonge longola kobanga longola peur kati na bino. Yo botami na Kinshasa yaka luka oyeba origine no uti wapi mama mutengezi asangisi biso nyonso ni sika oyo alakisi biso bolingo ya bomama yo kofana na ndako okamusa ngai me telema mama musonge mwasi nyonso jeune mama telema busonge telemi yo za wapi na bengi yo yaka koyoka oza nani oyo ba valeur no na kati na mboka oyo biso toko exclure mutu te epa na biso basonge tobunda mingi ça c'est connu yango ana uti kolobao to sauver mboko oyo 6 fois biso basonge. Alors en dehors ya ba guerre na uti koloba tout ça ezalaka na ba guerre de conquête na ba guerre de conquête wana tokanga ba toutes les tribus du Congo se retrouvent chez les Song toboya comme tout toza assimilé na batu nyonso epa na biso na baso. Alors, journée à l'élo, ils allaient qui pour nous sensibiliser ba maman en ce mois de la femme, ba yeba epai na bango, ba comprendre ba coutume na bango, ba yeba sika nini ba uti, po ba yebisa bana na bango parce que la plupart ba botame on a Kinshasa ba lobaka ka lingala, ba se confondaka ba lobi oh boza ba kasai te, toza kasai te. Biso toza ba songe et l'élo toza ba lomamien. Donc il y a une différence ya coutume. Tobala na kandenge mokote, tokunda makandenge mokote, bapesaka d'autres na biso ndenge mokote. Nazo yebisa bango kaka ke tokosalaka tolingi tosala na ba jeune nga na komi mpaka. Na lingi na tikela ba jeune oyo baza koya sima na ngai entre autres mama na DG ya Lukumbi na lakisa bango ndenge nini bako continuer na association parce que balobaka ke mutoyo aye na mokili il faut atika mwa libanga na ngai na lingi na tikela bango oyo batikali na sima po bayeba ke baza banani bakokende ndenge nini. Boende esalaka esengo mingi soki bandeko bakutani. En tout cas mama Musenge jikolemba te koba na ba initiative ya boeti na suka po iceberg dans la Mumba ekende liboso. Kinshasa eleki partout. KNB News, chaîne ya liboso na République démocratique du Congo oyo epesaka bino ba information continue na lingala nano ezala te banda basala TV boyebi malamu ke biso tozali wana pona ko servir bino na ba langue oyo boyokaka kitoko lingala monoko tolobaka awa na Kinshasa pe à travers le monde esengeli boyoka ke ba émission ndenge na ndenge ezali ko continuer ko pesa makuna na KNB News soki botali na chaîne YouTube na biso déjà ba émission ezali ko leka bolanda ba extrait ya kindoki politique na bitambola tambola ndenge elekani mokolo lelo bolanda. Toyebi que non voilà, en 2018 par exemple, au coma dans 26 provinces. Nous sommes en 2006 ou en 2005. Parce que c'est la constitution qui a été élaborée à San City, na bande connu Soana. Voyez un peu. Déjà, voilà, on a tamboyé, au coma dans 26 provinces. Quelle est la difficulté à la province Soana ou à district on est au coma à la province? Ah, il y a la difficulté des routes. Il y a la difficulté des infrastructures techniques de base, des hôpitaux et consorts. Voilà. Tout alloué Fomo Koboui et Tongarabilo. Vous allez remarquer le découpage où il y a 26 provinces, na Grand Katanga ne pose pas le problème. Hein. Aujourd'hui, nous avons Kolwezi
qui était l'ancien district comme le province. Nous avons le Lualaba, qui était le district comme province, Tanganyika, et Yemoko Okatanga. Ce sont des anciennes villes, des anciens districts, comme nous avons qui province moko minière, Tongara Tina Bakati. Tant que décentralisation est écoutée déjà entité avec des éléments. Bandako Ezalaki, Barout Ezali, des grandes écoles, des grands hôpitaux. Mais l'ancienne configuration de Bandundu, Ezalaki, ancien Bandundu, Koma, Kouilou, Kwango, Maïnombe. Mais c'est catastrophique là-bas. Si vous allez dans le grand Équateur, qui était l'Équateur et Mobimba, le Loba Kaboula, Équateur, Mongala, Nord, Sud, Bangui et consorts. Mais c'est terrible. Voyez un peu. Tolingi réforme en mboka na niveau nyos. Réforme ezatene ndeko Fayulu alobaka. Nde na uki ndeko Steve Mbikai. Nazo benga Steve Mbikai na aventurier ya Ora. Steve Mbikai avana na limeta na tropique. Grand frère Ronga na tambo na ba modiso na ba kabengele mobala mama Pashi. Mbikai alongwe na ADG na onatra. Soki ADT son ADG. Aibe a détourné fingi Kabila ba pêcher lisusu. Azongi akomaki ba ministre awa bolandaki. Atia ba photo partout. Mbikai asalani na Kinshasa. Steve Mbikai. Tout ça na ba campagne to prouver bango ke ba kwena ba élection ba ke ba tenga mina mouvement na positionnement. Ba finga Kabila akoma bato ya Kabila. Lelo Mbikai akomi ko komela bato, ko komela chef de l'état na bato ba message akena mbujima e ko préparer électorat na pe aso ko ba che ministre. Wana il faut gouvernement moko za ba fou. Ezala bato bazo raisonner. Monsieur le président, tolingi osala nouvelle classe politique. Na sepelaka tango ba papa na biso ba Timothée Kambe baloba ke toza oyo mindele ba pesa ki biso esengeli to exploiter to salelango. Basi bakomi ko comprendre politique. Nazo tambola mama moko na boka ga yawa, mama Pauline Mianda lobi, na mibali bakomi osala soni lokwa Steve Mbikai bazaka sa na Steve Mbikai. A condamner bisinga na ba peuple congolais. Steve Mbikai azonga lisu yango toyaka kotika ba Mbikai ba makila et consort na ba jali sebusa. Non, Guy Loando na Équateur, asali makambo ezo salama, honorable Guy Loando coup de chapeau, Christian Bosembe, alobaka makambo politique ya pourquoi pas battre ministre. Kaka ba kombo eleka, na lobi même na régime ya Kabila na zalaki na leki ya mama nanga, il a fait 0 à l'Équateur. Naso loba na taïkomba motute so bomanga bango bato asimba klaliwa, menzamba olingate. Il a fait des polémiques et baram dona bato lelo baso négocier pour na ba parti politique azana moi des députés national bakoma non gouvernement oyo ko bima eza gouvernement union sacrée eza union salete ou bien union sacrée secrète. Écart il y a âge entre Mosina Mobali na Bolingo na mikili apote posera na problème te exemple ya président Macron ndenge ya bala Maman Mukolo et Sala Nango et côté Kassi. Conception Tilelo Awa, Yaba Congolais, ils allaient toujours que Mobali et Sengeli Azala Mukolo pour un équilibre, il y a foyer. Bazali Bongo Bangonyoso, na micro, il y a Hervé Zaka pour Bapé Sabiso, ba détail Oyo Bolanda. Mais Bandeli Nzambe Akelaki Mobali, si ma suite, il y a vide au Santaka na Mobali, nde Akelaki Mwasi, au Azalaki tiré na Mpandi à Mobali. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable et le baka tata Nzambe. Nde origine ya mariage topé libala. Lelo oyo bat bakoma kobala na seno ba culture, religion pe conviction. Pe seno société. Nde bongo motuna etunami mokola lelo. Écart d'âge normal entre ba conjoint et seigneur ezala de combien d'années? Pour ngai. On va de 30 ans à cause de moi ça 22 à 23 ans. Ou 17 ans, 18 à 19 ans. 16 ans, 15 ans mineur. Na mobile à 40 ans. Agoni moi ça 15 à 16 ans. Adam mineur. Et là ma bé. Agoni mobile à 40 ans cause moi ça 20 ans. Et moi c'est capacité na yé. Mais il dans 70 ans cause moi na 18 ans. Adam le qui na yo. Le moi na yo le et possible bater. 70 ans à cause moi c'est à 40 ans, 35 ans. Pas dans 70 ans. Pour au Cana. Mais il y a dans 70 ans, au cause de moi, ça 18 ans. Il y a dans 60 ans, au cause de moi, ça 16 ans, 19 ans. Et quoi là-bas, chrétien, on a une histoire biblique,
Abraham na Sarah bazalaka na écart ya 7 ans. Normalement na bolingo écart efezala mwa moke parce que basi baza bato badéveloppaka makasi par rapport na biso mibali. Mpo na nga écart entre mwasi na mobali 7 ans c'est normal, 5 ans c'est normal, 8 ans supposa tina 10 ans eza nango normal. Neti nga naza na 31 ans et mwasi na nga aza na 25 ans. Toza écart il y a 7 ans. Bon, écart d'âge na molingo eboda écart ya ba 5 ans ou 6 ans. Po ngai na moye na 32 ans. Mais moi si na autobotani mwana ana 28 ans. C'est que na écart na ya 5 ans. C'est normal pour ngai na yebi que écart eboda ba 5 ans 6 ans. Nga pona nga bolingo paka ajite tant na koza la ngana 20 ans sona limima mai ya 25 ans esa bolingo to sali eki paka ajite wana puto pona ngai bolingo paka ajite domon nga pona nga le kola na bala mwasi na ngana zana 35 ans na bala mwasi na ngana zana 18 ans awa to dole ba 2021 au 19 ans domon na ebite na salama beto na salima malamu na bolingo na kolinga na ngata mwana ya 15 ans to 18 ans kunga na za deja mkolo njomo kuna za ba 35 ans na kolinga na ngata âge ya 15 ans 17 ans 18 ans ti ba 20 ans wana pona ngai bolingo ezalaka na âge te élément essentiel pe indispensable pona libala ezali bolingo le reste ezalaka ba accessoire kasi du moins esengeli koyeba que sur le plan psychologique mwasi azalaka mokolo ya mobali de 4 ans. Mais sur le plan physiologique, mwasi se développera plus vite que mobali, surtout ce qui a boti. Donc, pour tenir compte, il y a aspect wana, il faut moins écart d'âge et à la prise en compte pour tenir harmonie à foyer na binotan moulaye. Kasi, aspect o ezali ko favoriser, ba mabala ya ba écart ya 20 ans ou 30 ans te. Pour écart il y a génération et qui peut causer la problème na mariage na bino ndeko mobali soki obali mwasi oyo aza na âge ya kozala mwana na yo okoki kotika ye veuve très tôt pe na bapoint ya intimité ntango yo okolemba déjà na période moko ya vie na yo et que mwasi aza nanu makasi ezalaka vraiment intéressant te. Donc il faut toujours tenir compte. Il y a génération P, il y a aspect psychologique entre moi et mobile pour que l'équilibre est maintenu dans le foyer pour foyer qui toko et botaka bana ya malamu pour bana bien éduqué pour que l'obi société na biso est à la malamu. Kinshasa et l'équipe partout. Match betamaki ebele na cadre ya Vodacom Ligue 1 ba détail bolana na reportage oyo ya Nathan Seta. Association sportive Maniema Union a s'imposaki na pelouse ya Kindu devant cercle sportif ya Don Bosco ya Lubumbashi na marque ya 1-0 mokolo ya dimanche 28 mars 2021. Unique bi ya rencontre oyo ezalaki marqué na likwela Yelema ya Denis. Pe ezalaki sur une passe décisive ya Mbombo Jackson na 58e minute. Deux joueurs oyo babandaki rencontre oyo na banc de touche avant bayako sala apparition na bango na seconde période pe bayaki ko combiner pour na ko marquer unique bi ya partie. Tommy pesaki objectif ya ko gagner pe quel que soit score to sali yango. Nenge coach Daoulalu Pembe ya Maniema Union alobaki. Avec victoire oyo, club ya Kindu a mati momentanément na 4e position ya classement provisoire ya Vodacom Ligue 1 avec 37 points. Na 17 matchs joués azali derrière As Vita Club tandis que Don Bosco ye azali ko maintenir 8e place ya classement yango ezali dominé na tout puissant Mazembe ya Lubumbashi. Prochain match ya Maniema Union ezali prévu na Kindu le 11 avril où ezali koya face na As Vita Club ya Kinshasa. Côté à Football Club Lubumbashi Sport yende apola ki match na ye oyo abetaki à domicile face na Association Sportive Simba ya Kolwezi na score ya 1-2 na stade TP Mazembe na commune ya Kamalondo na Lubumbashi na Okatanga. Kaka le même dimanche 28 mars 2021.
Ba visiteur bazalaki bato ya liboso ya kofongola score na 3e minute ya jeu grâce na attaquant na bango Rodrigue Kitwe. Ba joueur ya AS Simba ba eko alourdir score na 20e minute na entremise ya Alidor Walema. Na suka ya première période Makwa ezalaki indiqué 2-0 na faveur ya AS Simba. Na ba retour na bango na vestiaire ba kamikaze ya Lubumbashi Sport bayaki ko réduire score na 61e minute grâce na tête ya Patient Songwe. Na dernier coup de sifflet score final etikalaki ya bimoko pour na FC Lubumbashi Sport P2 pour na AS Simba ya Kolwezi. Rencontre oyo ezalaki disputée na Lubumbashi et s'inscrit na cadre ya poursuite ya 26e édition ya Ligue nationale de football Unafoot oyo ya Vodacom Ligue 1. Na classement provisoire, FC Lubumbashi Sport a gardé toujours 16 points alors que AS Simba azali na 21 points. Kinshasa et l'équipe partout. Bozaki ebele ya kolanda KNB News surtout na mboka Zurich kuna na Suisse esika bozali ebele bozali kolanda biso pe bozali ko apprécier ndenge tozali ko sa musala tolobi biso bozali première chaîne o ebimi na République démocratique du Congo pe à travers le monde ezali ko pesa ba information en continu en lingala toboite bokoki kolanda bokoki pe ko tricher na bido ezala ngo problème te kasi boye ba que biso nde tozali batu ya liboso to bandi idéologie il y a information en continu na lingala c'est-à-dire nyonso ele kaka na lingala poto kanaka malamu po ba information ele kaka kitoko dazaki na plaisir ya kokuta na bino mukolo lelo mais souci na ngeza ka moko tokuta na lobby Réalité ya bana